Merci, notre service à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. On commence à théâtre, à humour, à émission, puis l'on gagne. Mbote na balandi nyonso ya Pedro Production Grâce TV. Émission na bino yango yoye variété congolaise. Donc awa tokobeta mwa masolo belé awa tokopesa mwa ba piste ya ba solution pe belé na makambo yike o ezo simba te to pe o ezo leka malamu te na mboka na biso. Mbote na papa na ngai Pedro Kangila muto solola. Donc yake nda poto na ninga osangisa mbongo te. Mbote na mama Tete Ngolu sala kaka ningo sala wana ba petit na nyonso na mikili bébé Grâce oyebi karati. Donc bino tout bozala vraiment à l'aise émission na bino yango yo variété congolaise. To beta mo masole belé mais lelo to simba moi ba point eza essentiel pour te comprendre to tu wapi tozo kende wapi pe to komi wapi. To simba na no côté musique. Lelo apparemment musique na biso religieuse et bongi sens. Musique religieuse a mboka na biso et bongi sens. Lelo soko zui musique religieuse, ozui na musique profane. Soko zo yo kanga boye, o mona ke différence ezate na musique wana. Or kala ba papa na biso ebele basala musique o eza ozoyoka musique o tirer quelque chose na kati ya musique. Ozoyoka musique memi o pene ya nzambe. Mais lelo yo musique religieuse ya mboka na biso eloko ya malamu ya kosimba ezate. Apparemment nireka ba yembi banzembo koma oyela bango ka boye alamuki na ye na tongo ake studio ayembi. Nini otozomona na musique religieuse ya mboka na biso. Lelo yo babiloko ebele na kala oyo ba musicien ebele babande ko boya mais lelo yo ekoti na kati ya musique ya nzambe. Bandeko na biso ya basi o tobengaka ba sœur bazobina na bakola. Bandeko na biso ya mibali bazobina na ba pantalon ya ba jean o elongo banité. Donc on a vraiment mutalati pantalon et kanye nzoto mobimba. On a sœur alati kola donc différence ezate sur la musique wana ozui na musique ya ndeko na biso Koffi Olomide bokese nezate. Tokomi wapi to uti wapi. Or tangu nyonso oyo ba valeur ya musique ezobunga toye bango pe tozobimisa bana ya nzambe na présence ya nzambe. Lelo yo ba sebene koma na musique ya nzambe ozwata idete. Donc ndombolo vraiment eya na musique ya nzambe. Toyebite musique ya nzambe zalaki musique moko muto avandi non ayoki vraiment musique ya nzambe zalaki otiango na kati ya ndaku yaya nano bandi lo sambo te mais musique wana kake memio na présence ya nzambe komona nenge bandeko ya basi bandeko ya mibali bazo beta makinu yaya ata baloba mabine uta na lola mais oyo ya nenge wana jamais uta na lola te omoni soki tolobi tolongola ba son na bino tozwa ba son ya musique profane ba générique to mona ke différence ezate na ba pa nenge moko tozo kende wapi to uti wapi pe tozo linga to sala nini ba papa na biso ebele akala izalaki bozo yoka chorale ya musique non au sentir vraiment chorale mais lelo chorale na kati ya musique ekufa to yebite chorale kenda wapi. Or chorale na musique ya nzambe to bandai komona vraiment sens ya musique ya nzambe. Yaya Bible écoute zoloba ya malamu to copier ya mabeto boaka. Mais apparemment na musique na biso religieuse ndeti kaka ya malamu tozo boaka ya mabende tozo copier. Nini oyo ekoki ko influencer nga na musique ya libanda. Nini oyo lelo soko talata na bamboka ike ba mindele belé
bayembaka banzembo nyonso ya basérie wana ya kala. Lelo so okute na nzembo ya frère Patrice Ngoyi Musoko, au sentir vraiment que oyoki nzembo. Donc au moment banzembo wana ici la succès te. Nzembo nzambe koko si la succès te. Pour les inspirer na yote mais inspirer na nzambe. Mais au moment na musicien atira nzembo lelo 2 jours 3 jours après nzembo isili. Tolamuka poto bongola musique ya mboka na biso. Donc to bongo la musique ya mboka na biso et surtout na musique religieuse et kozala malamu to te ya baleki o bazo ya obima lelo. Po moni lelo même ba composition belé eza nango lisu na nguya te. Ba ko bengisa moyembi moko na église abeti mendete abeti te. Abeti adoration mais batu ba kotite. Abeti louange et memi batu te. Or, ils ont une adoration, ils ont un yaya, ba problème na yo érotique yo. Ils ont une louange, ils ont sans prière. Louange car ya pamba. Échanger peu citation ya vie. Bayembi to zwaka temps, to zwaka temps. Ya ono moni banzembo belé lelo ezo si la ba valeur. Ya ono moni pe bokomi na posa mingi ya kokota ka ba studio. Or kala ezala ko beta nzembo pe mona inane okanyino maboko. Kaka oyo wana betaki wana batu bazo continuer ko consommer yango. Boko ba s'abonner na Pedro Production Grâce TV. Donc awa vraiment variété. To kolobela ngo awa. Donc ezara émission moko oyo ko pesa bino ba variété. Découverte moko to kena ko sala na commune moko songolo to tanga na biso kombote. To ke komona bana ya kelasi ya primaire. Bazo sala gymnastique makolongulu. To illustrer ba vidéo na bandi bo Hollanda. Gymnastique makolongulu. Et puis bazo sala ngo wapi na balabala. Donc pour te comprendre que na école même espace pour bana basa la gymnastique ezate. Ce qui ont tali vidéo wana malamu okomona pe bana baza na tenue ya gymnastique ité. Donc bana bazo sala gymnastique na ba uniforme. Et ça la nga pasi makasi. Bana na bazo kima ba mbangu na balabala ko nya taper CT, akoni ya taper seringue. Akozwa pe likama moko ndenge ka ba osala ba course wana balabala. Mais or ngana yebi na kalizala ki tenia gymnastique ezaki tenio ba bane ko betela CT. Donc soko za na ngote o leka na gymnastique te. Tozoko bakaka na variété, to kitaki pe na commune ya Kimbantseke, to moni basali toilette publique moko ya malamu. Bozomona ka bino mona ba image ezaki toko wapi. Mais esika basali yango nani nga na monela ki ebongi na yango te. Basali yango en face ya école. Or na Kimbantseke wana toza na terminus. Ezalaki eloko oyo balingaki bati yango na terminus pour toilette wana eza public. Il faut ezala na lieu moko oyo batu bazo ya mwa mingi. Mutakoza na posa ko se soulager akoti malamo. Mais eza na mwa kati. Donc mutu soka za na posa ya kosala besoin na terminus wana fo ya su makolo malembe tina mwa kati. Mais eza ya kitoko. Tokosenga kaka na bandeko oyo bozui toilette publique wana bobatela yango malamu. Bobatela yango malamu pour eza fierté ya commune na bino. Tokosenga pe na bakonzi ba toilette ya nengwana ezala vraiment na ba commune nyonso. Tuka awa na lisolo ya ba bar na ville ya Kinshasa. Oyebi lelo phénomène ya bar, toyebi te bar soki batekisaka masanga to batekaka musique ya makasi. Partout soko tamboli okuta na babar ata ba client bazami balé musique ezalaka ya makasi. Na yebite musique nde mutu etekisaka masanga to nini. Et partout okene kokuta babar et dérangeaka batu ebele. Musique ya babar ebetaka ko banda tongo ti 23h0h. Na sima pe komona bana baza esengi il faut batanga lobi bakene na kelasi. Pasi. Bandi kwa babari kuma loka ya ba concurrence ke somba plus moko power moko ya makasi abina oluke loko moko ya makasi oh vraiment so rezo tindi kata tikuna ba oyoka non même ngana yebi esika ko zwa mwa kopo ezala ke siko batu ba ko sala mo échange ali solo mais lele ko rare batu ba evana na bar ba zwa pe tan ko solo la bon solo ku tuna ndenge ni pour musique ya bar ya moko volume tina 100 ba nuisance sonore ba bourgmestre bo telema
Musique ya bar, il faut mettre na ngonga moko pe kati. Na ba cité ba bar il faut longwa. Ba bar kende ta musika. Oyebi lelo komisoni na papa na yo oleki ebo esika moko azo sala ambiance. Oleki maman na yo esika moko bo azo sala ambiance. Or na kala ambiance ezaki loko asoni. Ezaki loko otoko ko bima boye batu nyonso bazo mono ne ozo sala ambiance. Non, ambiance ezaki loko ya kobombama. Même na yebaki na kala komona tapa zo mela masanga, azo boya na ndako ba yebaki amelaki masanga. Mais lelo yo ambiance comment dire loko moko ya promotion, dire loko ya publicité. Donc mutazo mela po batu ba mone ki amelaki. Donc babar il faut longwa. Na ba cité, babar ke ne musika donc so za pena na posa ko mela masanga, futa ticket. Kende musika mela ozongi. C'est ça. Ezo sungate, omoni l'air mo ekomi na soni. Ekomi na soni. Et surtout ya biso komona kaka pene ya nzela ya mutuka. Mutu atie na yepe kit. Azo ko se gêner te. Ya mutuka ko aussi la frère yo vanda ki pembeni. Yebisa ngai. Ata ba yo Hollande après, mais yo mutu, vina yo. Baba rezalaka na R4 kate, mutu akoya ambiance ya 19h, ti 0h. Papa ta yo moko vraiment. Tokomo suka na masolo na biso variété ya masolo ya mboka. Merci na ndeko na ngai ye na benga ye lipasa. L'Hervédi Lema, donc yene makambo. Bagisela ye mobali. Oyebi pourquoi na bengi yo mobali po otikala ka mobali. Mutazaki na cadrage ya émission oyo ezali mona mboka merveille massive. Donc caméraman moko très expérimenté donc soda yé mon Congo tika libaya le rôle à mon Congo ingénieur Mouchouma. Bon continuer ko s'abonner na Pedro Production Grâce TV. Bo yebit ngana boka kaka batu misatu. Na boki papa Pedro Kangila boss père. Non zila kaka néo lobaki wana et ça la ngata bien. Au moins le na kiti na ngati. Moi la coste non zila kaka moi chemise na matapé et osalanga moi bien. Maman tetengolo Oumela mère, oumela pembeni ya papa, lo sambonde elekela. Pour yo zangolutu. Et au sala moi bien. Bébé Grâce na France, bébé Grâce. Bébé Jérémy Kangila. Moi na patron aza patron. Bourgmestre Jano Kano. Papa ka ningo lobaki wanati. Olobaki na nga petit na nga monoko na yo nde sala moi bien po olobaka makambo eza na nzela. Toko bakaka nengwana na kini bopeto ezaka likambo ya premier citoyen de la ville te. Ezape likambo ya yo ezape likambo na ngai. Ye na lekaka yete bourgmestre Moussa Abdul Razaki. Omoni njili ndenge zwa elamba mosusu. Ngai na bino tokutani mbala sima na numéro mosusu ya variété ya masolo ya mboka. Na bimate na plateau. Ya nga atikalia.